esika nyonso bozali kolanda ngai partout dans le monde entier. Ya lola yeyo, leke bakulutu na ye, ndeko na bino yeyo. Napesi merci mingi na yawe njambe ya lola, pesi nga lisusu makasi ya koya liboso na bino na ntine ya ba réalité ya mokili. S'il vous plaît, vous continuez à s'abonner, à partager, à aimer et à sala bien makasi. Tant que vidéo est comme elio, s'il vous plaît, ndeko nanga papa nanga mama nanga yaya nanga bisiko zali, meka ko sunganga eleki na onga ndeko na yo, partagez vidéo, nzamba lola kozongisela ya mingi koleka. Na pesi lisusu merci na bandeko nyonso oyo ba commenter ki ba bengi na lisolo na biso uti koleka. Vraiment merci mingi. Nzamba lola azongisela bino ya mingi na musala bozali kosala. Vraiment merci. Irlande andei kake beti to uti kobungisa moko ya ba papa na biso misango mokini Narcisse na Selbridge. Papa na biso misango mokini Narcisse na Selbridge auté kotika biso. Vraiment esali passe. Esali pasi pe mawa. Bandeko toza bapaya. Toza bapaya na mokili to yebaka komibongisa tango nyonso. Koluka kozala na relation ya malamu tango nyonso na nzamba lola. Parce que toyebi mukolote. Toyebi mukolote liwe elobaka te. Papa na biso alamuka ki très bien. Na katikati ya journée atiki biso. Esali pasi. Pasi penza pe mawa. Nazo profiter ko présenter ma condoléance na ngai na famille na ye biologique. Bisike zwami bino na présenter ma condoléance na ngai. Nzamba lola pesa bino makasi pamba teza facilité ko bungisa mutu oyo bo mesana ki ezali vraiment passe. Na communauté congolaise nyonso ya Irlande nazo présenter ma condoléance na ngai partout bisika nyonso zwami bino. Topesa merci na nzamba lola na ba circonstances nyonso ezala ya pasi ezala ya bisengo. Topesa kaka merci. Nzamba permettre ngo to yebite pona nini. Yazali maître ya tempe ya ba circonstances. Topesa kaka merci epa na ye. Voilà na ye ezaka ka mukolo ba émotion to moni na titre na biso na équation. Eza vraiment matata, Eza na papa na biso azalaki na Congo, ye na mwasi na ye na bana bango misatu. Azako luka vie, amoni ke non esengeli na bimamboka. Na continue koya ko luka vie, ndenge ba papa nyonso basalaka. Papa kota Angola, avanda mwa temps ebele na Angola, ayeko bundana akomi mikili. Bandeko, papa atikaki mwasi na ye na bana misatu epa ba para na ye. Don ndeko mwasi atikalaki epa ya belle famille. Kuna nde papa atikaki mama. Mais ezalaki facilité kotuta na kobenda na ba problème ba makambo ndenge na ndenge donc ba rapport nyonso ezoko yaka koto na papa. Mwasi na asali boy, mwasi na zongisi boy, mwasi na za impoli, mwasi na zoyoka te, tokozongisa epa na bango. Donc ba rapport ezalaki trop. Mwasi pe na ndenge na yepa azoko pesa ba rapport eza bongo te bakoselinga makambu na lobaki bongo te na salelaki bongo te mobali azozongiseka na nzela lobi mama ngana koboya ba parents na ngai te pona yo pe na koboya yo te mais loko na kosenga yo tosa zala malamu na bango yeba kobongisa ngana za wana te baonde bazozala na yo na boyo zwa na bambeba ba mitifi ni tili koneza kitoko te yeba kobongisa zala malamu mobali ta onosa za kozongisa mwasi na nzela pe azalaki na bolingo na ye azalaki pe kokipe bango chaque fin du mois en tout cas il faut atinda penza mombo moko ya kokoka papa koto na poto azaki na centre misulaki mukanda te me azako beta na le noir ndenge tolobaka kaka po akoka kosunga bango. Alors makambo wana continue ki mwa mingi ya kozanga koyoka na kuna esika mwasi atikalaki na bana. Mama yeko décider akoma ne koteka na wenze pona kokima mwa problème mususu na ndako. Ba situation doke oyo kolongwa oyo ekoti. Misala. Mdoki ba makambo ndenge na ndenga kosalela musala bo osali malamu tako tutela pondu bo tuti bien tako sokola bilamba bo sokoli malamu te.
quartier pe bazalaki na difficulté ya mai akende kotoka mai na ba mabulu ya quartier wane akoya komema na ndako bakosalela mai na bato mususu aloba te bandeko ebele baleka na basituation nazolobela bandeko ebele bakutana na basituation otikala pa ba belle famille mo basituation ezalaka mwa mingi mama na biso tanga kobenga kota kopesa rapport na papa famille pe kuna taba opesa rapport na papa azoko zongisa ka mama na nzelo ozali mwasi na bala esengelo to sa ba parents nanga esengelo yokela bango. Alors maman monaki ka bana koteka ne na wenze po sala ke mwa ke leksa mwa tangu ne na wenze tango ozonga journée kiti mwa ndambo abandi mikolo yoko pusa na mwa ndambo ya minene lisusu yoko bima no bapesi su rapport koto yaya ifo akata koteka wana kuna ya tekela na wenze na depo wana yake na kobombisa biloko bandeko bateka na ba wenzi bayebi soko kangi biloko ipare babombisa na ba depo na depo wana ke na kobombisa biloko kolo depo wana bayebani likambo na kolo depo wana mobali na lobi mama fo kata koteka nakata koteka papa ndenge nini koteka mutezo ede biso mwa malembe bien kotinda ka mbongo mina ndenge nazo balusa mbongo ngona koteka eso sala mwa bien alobi il faut okata yango koteka na one komi koluka ba problème bayebisinga yiyo na kolo depo boyebani likambo ndeko mwasa zalaki na choix ya kobatela libala na ye ya koyokela mobali na ye ya kozelela nzela na ye ya poto un jour ya mikili ayokaki atosi akati koteka azongi ndako eumelaki bandeko ba problème ezo sila kaka te ezo continuer ezo landana soka telemika na mwana mobali boyebani likambo asolola kana mwana mobali boyebani likambo papa kotope na poto azaki na centre moko songolo aye kubwaka ngunda na ndenga kezalaka baye kosala relation na mwana mwasi moko ya sud africaine bazalaki lokola ba camarade na mwana mwasi na parce que mwana mwasi azakolo ba mingi anglais alors azaki na difficulté ya français papa lokwa utaki kongo ayebaki français azako aider quand même mwana mwasi wana mais ayebisaki mwana mwasi wana ke natiki mwasi na ngana kongo na bana soki na zumu kanda na kobengisa bango mwana mwasi wana pe sud africaine wana ayebisi papa na biso ke ngape natiki mobali na ngai parce que mwana mwasi ayaki na zemi ngape natiki mobali na ngai na mobali na ngana mboka na biso un jour akoya kolandanga bazali ko kendele bongo kokende bongo suka baye ko lingana bandi ko tovana na ba centre toyebi makambo centre zana makambo ebele ezana ba réalité ebele na ba centre bandi ko tovana na ba centre toyebi makambo mutu muso ayaki ne célibataire na centre mais yako zwa libala mutu muso pa ayaki na ye marié na centre mais yako bebisa libala na ye mutu mususu pe bro ayaki be bakutani pe balingani basali pe libala na bango babimi centre ba continuer vie batu musupe bolingwa centre kaka tango akozwa mukanda azunu kanda kope vide basilani eza matata munoko yangai kasi lisolo yangai teza ba réalité ya mukili na yeko komisa na profiter ko pesa mbote belé na bandeko nyonso tovanda na bango na no clashine na numérique na pesi bino ba mbote belé alors likambwane continue ki mwana mobali na kicamarade yeko koma bolingo ezaki ba aide yeko koma bolingo mayeba kike mwana moso na tiki mobali na ye na mboka na bango ndeko mwasi pa yebaki pe ndeko mbala tiki mwasi na ye na Kongo na bana bazako kendele bongo na bolingo bayeba naki makambo ezalaki kutu ba mikolo musu pe mama ya Kongo abengi ndenga zako pesa ba rapport na ndenge belle famille pe zako pesa ba rapport ba bokilo bazo pesa ba rapport eko tombe pe bazape na mwana mwasi na sud africaine mwana mwasi sud africaine ayebaki déjà oh mère abengi oh ba parents ne mutu babengi ayebaki déjà mona ka zo téléphone no batu na bino babengi zo téléphone na moni mama bana na babengi ezako lekela ka bongo mikolo mususu pe mwana mbala na pe bazana ndeko na biso ya mwasi o bazalaki dikamba ko eleme yeko koma bolingo mobali ya mwana mwasi no mona pa ko benga papa na biso oyo atika mwasi na Kongo na bana mona ko bisa mwana mwasi na moni mobali no bengi anamoni mobali no bengi bazako kendele bongo na bolingo ngo donc bayebaki ke tito zo vivre na bolingo yo nga natika mobali nanga ye patika mwasi na bana bazako kendela ka bongo ba umeli na système wana nzamba yako sala grâce papa na biso atika mwasi na bana misatu na Congo epa ya ba parents na ye azumu kanda zu statut alors tanga azumu statut mwana mwasi na yaki na zemi wa sud africain na zako aider mais suka bayako lingana ayaki pe ko bota mwana pa kusani mwandamo
papa na biso ndenge azwaki mukanda préféraki akende na ye na capitale parce que azalaki kovanda na province ntango azalaki na centre. Tango azwi mukanda ya komona ke non esengeli nakenda nga na capitale mpona kosala bademarshe ya makambo mike toyebika ndenge ezalaka soki ndeko azwi mukanda ezalaka vraiment makambo ebele ya kolandela. Ye apréféraki aya na ye na capitale. Bandeko mokili makambo munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko. Koya mwana mobali wana ayaki na capitale alongo province pardon aye capitale esalaki ke ye na mwana mwasi ya sud africaine kokutana ekomi mwa pasi kozonga akuna kekende kotala ekomi mwa kilo. Alors epesaki lokola bakabwani bokabwani na bango ekotaka partika wana mobali lokola akomaki koto na capitale mwasi atikali na province bolingo epesi lokola bakabwani basukeli wana. Papa na biso pe tango ayaki pe na capitale a continuer ki mbana moko kokotsa ba démarche ya kosala regroupement familial ya bana na ya tika kuna parce que azwaki statut. Alors atiaki kaka bana na ete tango abwakaki ngunda. Tango abwakaki ngunda atiaki bana na ye misato ya tika kuna na Congo na mwasi na ye. Atiaki lisusu na denies na ye bana ya petite sœur na ye wazako benga mingi kopesa ba rapport. Azwa bana na mibale akotsa na ngunda na ye. Donc papa tango ya kozwa mukanda azalaki sikoyo kosala regroupement familial lokola ya bana 5. Bana na ye propre misatu na mibale bana ya petite sœur na ye. Papa kotisi ba document ndenge ezala kosala regroupement familial mais kuna pe na Congo manki ya boyokani kaka na famille entre mwasi na ye na bandeko na ye na ba parents na ye ndenge baza kovandela kuna na ndako ba rapport ezo ya kaka yaya malgré ozu mukanda mwasi akoya poto te mwasi ofatika la kotoyo azabizaleli ya mabe biso tokotindika kaka bana bakoya na place na ye tokotia mutu mususu bamalobani za koya mingi yaya pa azo ko tranquilliser bango kaka no boyokana bobongisa aza mwasi nanga tosi toboti bana misatu kokabwana boyiza susu kitoko te boyebaka koteya ye boyebaka ko supporter ye mwasi pa kobenga na ndenge na ngana lembi lukela biso tanda ko kofutela to vanda na esika na biso moko epa na bino na komo zoma na mitife bele epa na bino na komi mutaba erreur mbala lobi non soki na zulo okutu lisusu ndako ndake na kotia lisusu me ekoya susu mabe makasi bakoyeba susu ko contrôler te ko surveiller te esengeli ozala kaka na bango yo bundana kaka yo koka bango kaka mikitisa kaka salela kaka bumwasi talela nga pe koto nazo bunda lokola sina zumu kanda na koti deja ba document kala te bokoya na bino bande ko mwana mwasa zaki na choix na cadre kaka kobatela libala na ye azalaki koyoka so mobali na lobi azokomikitisa azosala nyonso o babokilo balingi po ete bazala malamu ye pe kozala muntu azangaki ba erreur te azangaki te mo ba remarque moka miko ezalaki pe ba défaut kati na ye mais tangu mobali na kopesa tolia koloba azalaki kaka kotosa pamba tayeba eke un jour na kokende nanga mikili. Bandeko papa kotopa lembaki bango te banda azalaki na ngola azokotindela bango mbongo penza ya kokoka oyo ko aider bango nyonso kuna na ndako ndenge bazalaki tango pa komaki pe na poto koto azobunda na malga zwaki nanu mukanda te dans les noirs mais azo aider tango ye lisusu kozwa mukanda lisusu kakomo simba mbongo en tout cas a continuer ki pe kaka ko aider bango ko sunga mwasi ne basololaka très bien babenganaka bazomona na ba vidéo donc azomona bandoki makamisi zako leka kitoko bolingo penze zalaki malgré papa ayaki kolinga mwana mwasi ya sud africaine na centre na province tango azalaki mais yango te salaki ke atika mwasi na ye parce que mwana mwasi na yebaki ke papa na biso atika mwasi na bana papa na biso pa yebaki ke mwana mwasi ye patiki mobali na ye donc bolingo bazako memena ngo bongo metango papa ye capital epesi ke basilanela wana pardon. Tant papa na biso aye koto na capitale koto ba démarche ezo kende peza kitoko bazo senge ba document boya pesi kotsa ba photo to yebi kama règlement familial ndenge ezalaka papa na biso azalaki vraiment na lombangu nyonso ko salela ngo parce que souci ne ezalaki mwasi aya na bana na ba nièce na yemi bale o ya déclarer lokola 5 bana na mwasi na ye azalaki na choix te ndeko na biso kovanda na kati ya capitale koto ba yokuta na suna ndeko na biso moko ya mangala ba yeli susu kolingana. Mais tangu balingana na ndeko na biso ya mangala papa bombeleke atika mwasi na Congo na bana na mwana mwasi na sud africaine papa lobaka vérité na tiki mwasi na Congo parce que babandaki lokola ki camarade na likola ki camarade nde yaki kokoma bolingo
bakendela ki nango bongo. Metango yako linga mwana mwasi o na capital ndeko na biso ya Mangala. Papa bombele ke nga na tika mwasi na Congo, nga na osala ba démarche ya regroupement familial alobaki eloko te bakendela ka bongo. Ndeko na biso o ya Mangala wayaki kolinga azalaki na posa ke baona papa penza ba sala penza ndenge ezalaka libala ba komanda kumoko ba sala ndenge kaka ezalaka me papa lokwa yebaka zo sala ba démarche na regroupement familial un jour mama bakoya alingaki bakende na ba procédure wana te donc ezaka ke to zalaka kaka ya memela ki na bongo parce que kutaki pe mwasi ngo déjà na bana na ye mibale bakendela ka bongo mwasi ngo pazaki je na mukanda na ye na bana na ye mibale bafandaka na ndako. Papa kendelaka na bolingo ngo bongo mwasi ameki ko ya kosala ba recherche ko meka ko landela papa ko landela na malembe ayeko comprendre ke mwana mbalo atika mwasi na Congo na bana ayeko sola na papa tuniye yo na mono neto tika mwasi na Congo neto zalaka na bana Congo parce que ba umelaki mwandamu na kovana na kati ya bolingo wana aza mwasi quand même ayeko comprendre azotala na ba appele na ndinga kezaka te mwana mbalo aza occupé abiyebisa ngai vérité na comprendre nga position na oteza ndenge nini. Papa na biso ko ba vérité oui na tika mwasi na Congo na bana kuti na osala ba démarche po baya mwasi alobi soki mwasi no ayenga na ozala wapi nga siko gochanga wapi toko suka ndeni nga na yo abite toko continue na biso za na ngoma bete mère soka ye na ye na bana mère azani na pale mais nga na peut toko continue bi non nga na za na besoin mobali wa kobalanga mobali toko zala pena na yebike mobali yanga omonte ke papa ke yo ko mosakana nanga un jour mwasi no na ba koyana bango na bana nga siko na kotelengana nga na za lokola deuxième biro na niveau apoto awa na lingi yango te papa lokolo komi boye to tika lokolo komi boye to tika lokolo za na mwasi no na bana ntuka zala bongo nga na moni to tika bandeko mokili makambo munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te mwana mwasi asengi batika tango ayeko découvrir ke papa na biso atika na ye mwasi na Congo na bana azo sala pe kutu ba démarche po ba ya a préféra ki basila na parce que mwasi no tango ko ya ngana kozala wapi ngana moni to sukela aho bandeko mokili makambo papa mekai ko insister ndenge zala kaka non abi non ngana moni malamu to tika donc mwana mwasi ndeko na biso Mangala ye mtaboya ki papa na ndenga mona ki aza occupé aboye parce que papa abombela ki aboyi mais oyo wana sud africaine wana eloke kabola ki bango distance papa lokola koma ki na capitale ya tikala ki na province yango kabola ki bango mais oyo ya ko linga na capitale koto eloke kaboli bango mwasi ya ko découvrir vérité ke mwana mobali oyo atika mwasi ne na Congo na bana bande ko mukili makambo to telemeli nanu awa pona lelo oyo bande ko na ngai na ko yela bino suite fin bakalakala te ezoko kota nango to sukeli nanu awa pona lelo to telemeli awa suite fin bande ko to kende ko découvrir ngana bino mwana mwasi oyo aboyi papa parce que ayebiki azosala ba démarche ya mwasi ne na bana ifo baya na Congo kuna pe ba parents kuna pe donc mulunge akoyata aza mwasi mabe aza bizali mabe to kotindilo ka bana na place tento ko tia mutu mususu toko kende ko découvrir ngana bino ko suka ndenge nini bandeko équation makasi na pesi merci mingi na papa na ngai prédicateur Emmanuel Minanu na kati ya Edmonton na Libota Mobimba merci beaucoup mama na ngai Florence Maimona na kati ya Calgary merci beaucoup mama ndeko na ngai Aimé Zola mère double moi c'est papa Patrick na kati ya Dublin merci beaucoup nazo profiter lisusu ko souhaiter joyeux anniversaire na mwana na ngai Clédia Luzolo Bwekadi ngana benga kaye ya Bwekadi joyeux anniversaire ya Bwekadi na kati ya Cordof na Blanchester toto melio bambule bele ya Bwekadi veut dire mama na mwana sanza moko mama les 4 mois na les 6 bo sangisa kaka feti yango bo tchanga kesika moko confinement ezoboma makambo joyeux anniversaire ya Bwekadi feti elamu enjoy your day nzamba zo lokumu na ndenga bakisilo lisusu une année de plus na pesi merci mingi na bino nyonso bozuita na bino ya koyoka ngai ya kolanda ngai partout dans le monde entier bisika nyonso bozali Afrique, Europe, partout dans le monde entier
na bosani bino te. Na apesi bino bambote bele, na apesi bino merci mingi. Tokutani na bino kalate na suite fin ya lisolo na biso bandeko bo ratete. Bandeko bo ratete suite fin ya lisolo équation makasi. Merci beaucoup. Yabino yeyo Lola Masolo TV à suivre. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée vers USA, Canada, Brésil, Europe, Dubaï, Angola et les deux Congos. Pour plus d'infos, appelez au +1 253 292 75 59. Allô? Bonjour, c'est M. Gabriel. C'est de la part des grosses agences. Nous venons de recevoir votre rapport et on a besoin de vos coordonnées pour faire la livraison. Ok. Merci et bonjour. Oui, mais problème. Non, problème ti papa. Biso to zaba pia Cross Agence. Biso nde muto wuti ko benga bino. Benga kasiko pas même 5 minutes sur Fiotoni. Non. Cross Agence, c'est la rapidité, l'honnêteté, la sincérité et l'efficacité. Ah bon? Cross Agence et Kotiki la yo mongo na yo. Papa okoki ko signer. Na ko signer. Eh, faut na la tilamba. Cross Agence. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Cross Agence, c'est la rapidité. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez. Pour les États-Unis, contactez Cross Agence au +1 253 292 75 59. Pour les Canada, +1 514 557 31 51. Pour les Brésil, +55 219 798 242 25. Pour l'Europe entier, +35 38 764 31 520. Pour l'Angola, +244 94 956 495. Pour le Congo-Kinshasa, +243 82 22 72 848. Avec Cross Agence, c'est la rapidité et l'expérience. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez au